Ça va, mes amis, j'espère que ça va. Voilà, maman il a dit tout. On a en France, à Paris, Paris, go, c'est l'angolaise sur Paris. Dans la porte de la Villette, c'est la Villette, porte de la Villette, dans la boucherie Claude. Boucherie Claude, est-ce que maman il a dit tout? Ça va pas pour ce la porte de la Villette, et pas il y a Claude. Claude, il a dit ça. Aza Congo Franco. Aza petit Claude, hein? Ani wana kitoko wana bomona na lamba kana na sima awa to moni boye ndaka na sima ça besoin la viande des alis s'il vous plaît papa cousin donnez-moi là les gars ah les gars la viande kitoko bomona na sala bana utaka awa na boucherie Claude. Excusez-nous un peu là parce que vous attendez d'abord on va libérer les clients parce que si on est nombreux Claude il a affiché derrière là-bas parce que dans les magasins faut que deux personnes. Voilà, on a mis dans cette viande et on va bien voilà. Donc yango yo la boucherie Claude. Bien sûr, on a la viande kitoko faut recevoir à la boucherie Claude. On prend bien la viande. Donc on a posé voilà, Claude ya commandé Congolais te ka nyonso mabumu ngombe yango mabumu ngombe biso to ya poto kolia to linga kolia mabumu ngombe yango wana ozomona o na lingi ba ngulu ba benga oni makoso yango wana oza besoin makoso ezali. On a besoin de filmer au lieu que les cas en Belgique. Parce que en Belgique, on a boucherie Claude au côté. Va filmer les animaux, va Jésus, et va Jésus. Eh, ba maman ba la ba te, ça bilo ka ba papa te, tu peux te comment relier bilo ça. Et voilà. Ça tout le monde a pas papa Claude. Non mais on a Château Rouge. Ah non, on a pas de la Villette. Est-ce que nous on ça va course dans la viande. Oui bien on a on ça cuisine, on ça colamba. Ce qui na awa na ke Château Rouge. Na ke continuer pour ça nini. Ba course moi si nzungu, moi si colamba. Alors tout à l'heure na bunza gambela. Donc ça va. Agnon na bomona ngala lamba ko, agnon na ngala lamba wana yango wana. Voilà. Ce qu'on a na boucherie Claude. On cause vraiment ba viande de kitoko. On relie un peu bien. Au côté là. Voilà. Donc continuer par course. Ceux qui pensent qu'ils vont acheter, et ça va marquer à besoin d'un moment. Claude est spécialiste à dire il y a viande. Papa peut ça la viande. Maintenant pour c'est mon viande. Montre un peu la viande. Moi j'aime beaucoup la viande. C'est quoi? C'est les chèvres non? Moi j'aime la viande. Ah ok, la viande. Donne-moi. Voilà, bon moni. Une très bonne viande. Tu as pas de relier. Maman. Voilà, viande d'angoyo. Parce qu'on a mon maman ni la simi caméra. Oui vite. So mon elungite pas que ngamo na simi caméra. Voilà. Viande d'angoyo. Boucherie Claude. Au de la Villette. Mon viande, il y a aussi ma viande kitoko. Ah soko yepe mulongo eza na ngote. Na koya na ko viande na ko kende. Voilà. Rapport de la Villette. Bien manger, c'est le début de bonheur. Bien manger, c'est le début de bonheur. Il faut qu'on ait bien. Ceux qui ont bien, on a un peu de colombo. On va la bellateo. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. On a les colombo, les alliés, voilà. Nous, c'est ça d'abord. Voilà, bon. Ah, on a 6 courses. On commence à Château Rouge. On a des légumes. Château Rouge, on a des légumes. On se dit à tout à l'heure. Voilà, voici l'adresse. Bon, boucherie Claude. Adresse, il y a moi, on a très bien. Ah, mon longo, ils ont bien servi. Très bien servi même. Voilà. Adresse, il y a moi. Ah oui, ça l'a caboué. Il faut que je me
On dirait on sait ça. Ah bon? On n'a pas oumeli. Eh, chez moi, à 6 côté. Hein? C'est bon? Ah, c'est bon, hein? Voilà. Si on a bien mis dans un mukanda, tout ça va course, hein? Tout ça va course. Et à capon Alex, papa, oh, moussous bolingo, c'est ça va course, c'était. So ba bengo ka akune pa ya mambwe ni mbango kei. Mais pour que ndo ça madame ba course olingiti. Ka que ça ba tunsu ba course. Wana nde tozoboya mibala bongo tozoboya tozoboya. Tongi mibala ba kenda ça ba course. Un samedi comme ça, obimi na madame, boke ça ba course. Ça fait du bien quand tambola na amoureux. Non, on a un amoureux, voilà. Notre bimi na chérie, na fumukanda. Ato ça ba course na biso. Comment on a na outil na boucherie Claude, hein? Outil na boucherie. Comme ça va course. Parce que nazo yamba, la fille de ma mère. Vous voyez la fille de ma mère je dis mon gars. Ça va ma chérie? Pour moi, ça bien. Ma copain de moi, kamata ba bisou. Lisa si famille du Cabo, kamata ba bisou bo kamata ba bisou. Ya mette na ngana Toulouse papa Edo, mukoni ni ko ya papa Edo na ngai. Eh papa Edo. Moi papa mukolo luko bo papa Edo. Oya journée. Ya mette na ngana Toulouse. Oh leki na yo ya mette. Oh leki na yo. Voilà. Ah non, ninga na moi mukebo comprendre hein. Voilà. Ah, tu as un poutou. Bon, moi, j'ai un poutou. N'importe quoi, chérie. Mais non, il se retrouve un poutou. Bon, on s'est levé. Ah, tu as un poutou. Bon, moi, j'ai un poutou. Voilà, poutou, on a besoin d'un goyo. Chérie, il m'a cambo bazung si sous confiné. Comment ça s'appelle? Couvre-feu à 18 h. Et continue. Parce que pour le fait, ici, il y a déjà à 18 h. Et bon, qui m'a cambo le au fin du monde comme au fin moi t'as pas prophétie. Yo zo na ba trop facile. Ba le bio te comme na fin du monde. Ninge za na mokili ozonga souté. Non. Chérie on dit ma. Non, ça c'est connerie, on est pas trop facile ou pas. Comment moi na ba kusuba na bango. Ah. Oh mokili ozonga souté, mokili esuki. Ah na ebité. Ba épidémie na mokili ebandi lelote. Ba épidémie ebanda kala mokili. Mais il faut toyeba ke mokili ya kala eza mokili ya lelote. Mokili ya lelo et comment dit un petit village. Mutu azana Kinshasa, lebi azana New York. Mutu azana na Chine, lebi azana France. Mutu azana Allemagne, lebi azana Australie. Donc mukile comment un petit village, tout comment qu'on se communiquer facilement, tout comment qu'on se déplacer facilement. Qui fait que ceux qui malades, moko eza quelque part, facilement malade, on a payé et comme on a mot comme sous. Tu vois? Donc voilà, c'est ça. Donc la fin du monde, hein? Non, ce n'est pas la fin du monde. Grippe. Tous avez une grippe déjà. Grippe, quand grippe normale ou quand grippe saisonnière, on peut la grippe saisonnière. Grippe et vous mangez bateau. Koleka ndenge Covid aussi. Ndenge Covid aussi ko boma. Vous comprenez? Oui. Mais si quand il grippe et ça les qui grippe et si azulango déjà Château Rouge hein. Oui c'est ça oui. Non on s'est dirigé vers Château Rouge. Grippe et ça là qui va azulango déjà moi va solution moi azulango va kisi va azulango va vaccin et tout. Covid ils ont malade nous et bandi sika nan va azulango va vaccin nan va azulango va kisi. Mais petit à petit déjà vaccin déjà on a c'est bien lobby ba ko vaccin et ko évoluer. Chez eux vaccin on a na oba. Bien sûr na musa na sala kana za obligé na vaccin parce que oui. Ok. Pendant la théorie du complot, on a été répandant dans les réseaux sociaux. Ça, c'est. Ah, on est-ce que le vaccin est dans les réseaux sociaux? Non. Moi, c'est dans les youtubeurs. On les a fait pour abrutir au bateau. Voilà, nous sommes tous à la course en amoureux. Il faut qu'on tambour la boue. Papa, la maman, papa Kali Simba, ma titi l'angolaise, Bobima, un samedi comme ça, en amoureux. Bobimi bobeta masolona tobeta masolona papa. La vie elle est tellement courte, il faut en profiter. Oui. Maman et Jenny mon gars.
Simba papa momo pa mongai. Simba papa mon frère. Yamo. Papa mongai. Olivier c'est mon fils. Faut l'andalo ko la papa. Omoni. Ngana papa abino to bimi te ko sala ba course. Préparons-nous pour le mariage Michel Nabiso. Nenge boyebi matin maman il y a ni tout dans le bac. Moi je donne ce que j'ai, on donne ce qu'on a. Ngaye on a chéri. Fumukanda 1m85. Biso yo to bimi. J'ai ma voiture mais nabi non chéri. Kendo tika nga to tambola anamouré na sala ba course. Bon moi na outi na boucherie Claude. Na sala ba course na ngai. Na boucherie papa le bité que oh non. Moi ba dans sa voiture na yo kende yo moko te. Mo bala zaka bongo te. Mobali so ozana moi si faut ça fama ki mobali ke naza wana nga mobali na yo. Ya telo ko ba mbali mususu ko sel sa moi sine ba course problème. Alinga kate mais so ka kepa mambweni. Tala nenga zumi mana na ba paquet ya mai. Papa mon frère na bongo te yi partout moi si na ya papa mon frère mon ngai ata na ba réunion. Exemple. Partout exemple à suivre. Si kama me jeni mon ngai aza papa mon frère mon ngai azawana. Azawana exemple à suivre. Quelle que soit mon occupation vous a akotika. Côté on a des fois. Ah ouais, félicitations hein. Number one. Chapeau. Number one. Papa Jacques. Simba maman Marie-Paul Bokendo sala ba course biso ana famille qui photos avec exemplaire. Tous avec exemplaire. Ya Marie-Paul Lumbu. Ma sœur à moi. Banan tukana ngai. Fifi Kasenda. Bo sala ba course déjà le samedi hein. Bobo ça na tête musu ba confiné biso hein. C'est le moment ya ressent ba course. Je un dictateur tata mon louba. Tata mon louba wana. Akindika osalisa ka ba course. Jordan Kasenda. Ya za dictateur moi bana. Mais Congolo abo était stone Congolo. Mais Jordan a dictateur. Mais stone ko aza. Louba pena confirmé. Oui, mais stone abo était. Vrai. Des vrais. Jojo. Ah, Jojo qui va lobby à ma dictateur. Boya faut na été makila balube aka bongo hein. Makila na bino. Makila na biseza na bongo faut comprendre. Ya faut na été. Yandi ngwana me papa bongo stone Congolo. Ah dictateur. Mon na clarité. Musi yepa ne lokwa papa mon frère. Il pas le papa mon frère. Stone ben stone Congolo pe. Et pas Zakari. Vraiment c'est bon pas Zakari. Yo c'est modèle non, Zak de faire. Ah non, Zak. Pas Zakari exemple. Ah là. Pas Zakari pe souka. Mais arrête qui sango hein. On dirait hein. Et pour nous mikolo ya bena loboko. Ye moko sukola ya beya. Et pour ya beya pe ya mutebe pe mutoko siemi sa. Soka na bengi. Soka na bengi yanga ya passe pa bisengo ka. To sukola nga. Mamuna ana ba mamuna. Zana zakara sukola nga nano. Abi olobi nini? Abi mamuna zakara sukola nga e. Zaki. En tout cas, maman famille di ke ba makambo. Maman famille di ke ba comme na bolingo ka ba adolescent. Vraiment. Maman famille di ke chérie. Babulingo ba adolescent. Wono kaka ya beya. Mamuna. Wakana ya benga. Fonde. Zakara sukola nga nano. So na bengi olia zela ka ba soko fa azwa nano. Zakara azo sukola nga. Zana na parola nga mafuta. So na bengi ya beya. Ndeni to fandi na donc to fandi na mettre na Zakari. Panzi yo garde. Yo kaka to fandi na mettre na Zakari to otala yo. Ya beya Zakari tulomba. Yanga ya pasi pe bisengo la mami. Libala bosengo. La mamie la plus stylée. Oui, la mamie la plus stylée. La mamie la plus belle. La mamie la plus stylée. Mais vraiment on sait pas parce que na association de famille du cœur. Tona bolingo makasi. Tolingani mingi ya kote wana pensude kote na penza ya koloba penza ezate. Eza la divorce musoba. Mobali ya kimia. Alobaka na ete. Divorce musoba kimia. Bolingo na mama Gilena likambo. Alela pi mwasina soka na bengi mpangi kaka tozolia ngabi bozolia abi tolia kasina madame ti Gilena sali malangwa moko awa ngabi tikolo babi mointe
Abi gilas papa ebongo dina ngolo. Monsieur ngolo ata bia ko bima te lokuta. Soka sa mama dina sa lobika ka to bima. Papa ata ba ke obima te lokuta akobima. Akobima te akobima. Te mais c'est bien. Yango sigoyo secret abino basiza nini nengo domina biso mibali boy. Ogotala epa ya Zakari kuna. Zakari sala pas Zakari sala boye wana sai. Ogotala epa ya papa mon frère pareil. Epa ya nani ya epa ya nani ndeko na tout temps comme sikoyo. Nani? Devos musoba. Devos pareil. Donc papa on est sur la famille d'Iker, bango so basika donc pedika ya basika. Kasi zaka bolingo te. Zaka bolingo. Ko dominer te fait zaka ningeza mos nombal so bo vanda rabie bongo sko yo moko na la muso na tongo chéri. Yo mona muso na 8 na voiture nanga. Na biso chéri. Yo ko tikanga s'il te plaît que ça ba ko c'est bon yo boite point. Tinga fona singa délivrance. Fona le pasteur moi délivrance. Simba te? Non, le pasteur. Que personne ne sait pas ce que Dieu a initié. Ko bossa tenga boklo na balanga mbongo. Non, le pasteur moi délivrance dans les cambo. Oui, il faut na soana ba papa. To le pasteur mo mia solo penza a délivrer biso pona mo ito kanga mingi. Boyengi bo sani. Bozani. Qu'est-ce chérie, oui, puis que tant bolingo comme kitoko penza yango yo. Tant ki mokolo, ça c'est vrai. Tant bokoli, bomesani, bokumi yana leki, tu vois. Au moins na te yo so qui moi bana, ça va. Moi bana ya to kendo lala. Comme ça net. Comme ça na. Voilà. Au moins so mati mo na mbetu moyen te. Moi bana to talata kata okina msala. Ou bien nga 10 000 fois. Ouais. 10 000 fois. Na batu se pe ba yebi. Na comprendre un phénomène à monter hein. Ou bien nga 10 000 fois na batu se ba yebi to sera téléphone sonné Papa bengi. Heureusement ça numéro. J'ai essayé de faire un effort de quoi? De modifier tout ça. Impossible. Et simba la moté. Mais on a pour changer votre et simba dango tenga na zo ebisa yo. Na kipi musala type na silisi na zongi penda. Obengi mo bana te. Bengi pété. Na ko motema. Total kasi. Na ba fongoli te. Non, c'est là devant moi, c'est on dirait ba fongoli non. On dirait opéra. Nzo gambela. Ba fongoli. Ndio fongoli. OK. Si la fona pour data, vous place organisateur. Ouais. Mais bando jouer le kenda ki maputa na ngati lelo. OK. D'accord. C'est moi qui maputa balengela libala. Ngana olengela bile faut olengela ngai. Yebe sa charger ngande voiture ngi voiture sika na sina bae owana. Yebe sa grand frère charger ngande voiture. Nabi mina bozana na bino na mo. Papa ina kita ka topondo. Bomoni nga ana na kasa magasin wenza gambela ndena yebe sa kibino semeki na mama Micheline. Voilà. Awa na wenza gambela nyoso ezali. Boka na ba maputa ata ku maputa olinge ezali. Voilà. Zindungwa. Zindungu, mama zindungu. Yango to na pilipili model na model awa. Tozali na mbika, na bisa bino mbika, matiti la ngolaise. Awa na yeko saba course nde boyebi to na mbika, toza na wangila, nyoso ezali awa pa na biso na wenza gambela. Soko ye Château Rouge komi tu misakutu te. Toza na nyoso congélateur yango nyoso ezali bomoni. Na bisa bino ki pon, papa bisa na kanto mo pon na mo sombela. Mo pa ya moko boye. Moi aussi j'ai fait les courses comme Ah bon? Papa, on a besoin de carton pour nous. On a besoin de carton pour nous parce que mon père n'a pas wana. Banda liaka pour nous à Wenzagambela. Elle vient tout cas. Voilà pour nous à moi. Kwanga ezali, nyoso ezali na Wenzagambela. Papa funa ngapembe. Facile. Faut pembe yango yo. Comment on fait?
Papa za fufa ngo. Ko seleka te papa fufa ngo papa. Eh papa na ngale kilia ewa fufa ngo papa ko mitinisa te. Awa nyoso ezali bomoni kwanga tolingi koko. Mama azo filmer na no. Koko naza na posa koko. Wana semi. Basa semi. Koko yango. Toza na posa koko yango yo. Pilipili ezali toza na basoti nyonso to ya kwanga. Oui ma chérie. D'accord. Oui. Soso maman, pourquoi soso maman? Ah, toi, on a soso na biso, Soso maman yango yo. Voilà, toi, on a soso bomoni. Il y a biso no seza griffe bomoni. Toi, on a soso maman. Yemo bomoni maman Micheline, Toi, on a soso maman. Sopo bomoni fufu na biso. Bomoni fufu na biso. Fufu na biso yango wana. Bomoni toujours maman Micheline. Ye wana. Maman na biso ya griffe alo kwa mama nitu. Soso na biso mama. Yango wana. Soso yango yo. Ba mama ya metela nga na Toulouse. Ya be ya Zakari. Mama ya cheni mongai. Dinangolo. Namari pa Lumbo. Bomoni fufu oyo. Semulo to babi fufu ya pembe. Eza vraiment basele ngo na qualité na biso biloko na biso ba congolais ndenge to lingaka. Soko liango epanzanaka mbango na libumu eza lokwa semulu te ke tikale lokwa libanga okomi constipé non eza ndenge wana te basela ngo penza fufu penza ya biso ba congolais to lingaka malgré to komi ngo ke semulu ya pembe ezali penza fufu ya kitoko na qualité na biso ndenge biso ba congolais to lingaka oza na pose ya poisson to bengaka la mer tokola na la mer. La mère peut ezali. Ah, on peut faire la mère ya kitoko, la mère bien makasi. Papa tanga usa na kitoko wana zapi. Kona lekisongo la bande. Tanga usa na kitoko wana zapi. Olingi madesu. Ah, ezali. Ba soki yosuka madesu. O madesu pembe. Ezali. O madesu ya rouge. Ezali bongo ya chocolat. Na bosa la sabino. Mafuta mbila. Oyo ekangaka na munoko te. Ba mama bino batu bolinga mama il y a nit bino batu boaka ko salanga confiance service traiteur de conseil la providence bomoni pa na somba ka pondu na marché Gambela mafuta boka pondu na nga eza na arrière goûter mpona nini na cheka mafuta ya kitoko soko ni mafuta ya kitoko poso mo kaka na wenze ya Gambela awa nyonso ezali o kwanga ya modèle na modèle bomoni kwanga papa o zaba ngako nini papa ba benga ngoni Chilombo. Oh beton. Ah papa yo bongo. Obi tinga na zachi. Ata na koma nitu na zachi. Papa. Papa sana tanga usana kitoko wana. Oyo papa tanga usi penza ya ngoyo. Moni ba papa. Bino ba mama bokoma ka kolela. Oh papa Nikolo yo. Papa za kolemba. Papa so la mukasu na 4h te. Ya malonga ya ngoyo tanga usa malonga. Olingi papa na mukana 4h du matin. Tanga usa ngo na magasin wenza Gambela. Ya pe maline. Soko so bien ngo tshangwa na frère papa Meli. Avant to koma 4h na 3h on fait na masque kainga boina na covid te. Na 3h du matin tata bino mo. Na 3h du matin. So papa nga kendo lala o pese tanga usa Meli. Na ba 3h mona ka papa malembe. Wa ka abando tuta ata boswana ki papa ko telema. Tanga usezana papa yabo lambela papa makayabo kitoko olinga te papa kende pa ya mambweni okomolela papa suli asu kitoko te po epa mambweni leki makayabo kitoko soko lingi papa lia bien ya kana wenza Gambela osoma makayabo malonga ya malongeza na wenza Gambela olambela papa talaka sozi makayabo pondo kitoko ya nde mwana o bakisi na kwango yo libala na yo ekomi beton mafuta zanga ya mikete yango wana moni mafuta yango elongi omoni ma Micheline ye wana alo lendo loka mani tu toka sila lana lendo na etisemeki na ngai oyo voilà mafuta na biso yango wana nyonso ezali o baluba balobaka kotukuju bien su na wenza Gambela nyonso ezali awa tozanga keloko te moseki awa nyonso ezali bongo fufu na biso tokola nango luku na biso yango papa koleka yango moni fufu papa de mwamba yango na oteka mwamba yango papa yango na teki voilà toza na fufu na biso manioko yango
dina lando dina ngolo yo mtolinga fufa manyoko yango yo nyonso oyo kaka na kati ya wenza gambela biloko nyonso kutaka na kati ya wenze ya gambela oza na posa pisha okendo tia na pondu na yo pisha yango madeso ya goma yango madeso ya goma ezali oyo tokangi ya mike me ya minene pe ezali baseke ya minene ezali nyonso ezali toza na mbwengi noko mbwengi yango wana bongo na mosusu nasimbaki wana osipe ya goma ti mbwengi yango ezali so olingi ata 5 kilo koza ata 10 kilo auta ata 5 kilo ata 5 kilo ezali ata 5 kilo ezali nyonso ezali noko oyo madeso noko madeso ya Congo madeso ya kwetsanga oyo ya mundu bobe yango ne nakika madeso mama madeso kaka nani madeso oyo mama Micheline fois Alexandre bana madeso ngalo ba vérité o na yebi yango te na yebi te so bala ma onde ni mama Micheline Alexandre bala bango voilà la kasa pour na Alexandre ngo nyonso pa na biso nyonso ezana koma tembeleza papa Alexandre na bango soso o nyonso ya awa to na nyonso tala basoso nyonso eza on basoso vraiment en tout cas toza riche na nyonso eza soso mama nyonso ezali voilà na laxi bino biloko nyonso toza nango pana biso nyonso ezali eloko ezangi eza te papa nyonso ezali tolaxi nyonso biloko ezangi est-ce biso misili ezali est-ce biso tozanga biloko legime ezali biso tozanga biloko te na ozagambela nyonso eza tozanga na biso eloko te nyonso ezali na misili oyo na mundundu mobali alinga ya misili yango wana mama Gilani Musoba yo mtu mbali naza mundundu misili yango wana yasoma misili olengela libala moni misili soma misili olengela libala na mama libala na weza kaka lembo voilà papa puis son adresse numéro s'il te plaît adresse 31 de Deauville Paris 18 yango yoti voilà adresse na biso yango omoni adresse nyonso yango wana epai ya mama Micheline ya wenza gambela yango wana makambo nyonso yango wana bomoni chez maman Micheline wenza gambela à Château Rouge. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso bandeko nanga o bolinga maman Elia Nitu bino ba bosse pelaka na émission na préparer nous pour le mariage. Tout ça fait partie du mariage parce que moi c'est balamba kae musala mo ces années eza ko lamba. Voilà, nyonso ezo fait partie na makabotali ibala. Moi c'est balambi de la kisi libumu ya papa faut ça ni bo moi ça ba kuza na fumukanda. To bandina na kota viande, so bi ba viande, to silisi na ina wenza gambela ko sala bakos. Kandela bakidie vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tatanza mkabisa kumuna boka mataba bizu ni nzamba nube bye.